c'est mon niveau va finir ya Gabi mais aya il faut qu'on finisse ya Gabi ça le coup téléphoner ne botta ya téléphone mais Gabi mais ne botta ya lobité mais na yete ba comédienne bazo bala mais ba bala mabala yango ezo umela kate to koyeba te en plus comédienne soka bala ezalaka mobala bato so total ndeti Jérémy Chabani o so mima a même équipe na mobimba vraiment azo mima équipe na mobimba comme le roi d'or ba comme ça na Dubaï Turquie ba comme ça kana Flore Bango jusque là na kitisa mobile na pote koyeba kate on se dit la divorce en aussi là ezalaka ou atikala Elkin mais avant alliance tu vas la ta alliance en tout cas il penda côté wana malgré tout mais à la ta alliance et les apeka ya Gabi te eza papa magi osombali osombo pa okende toza na papa Bilal ya okende vega Bilal ya okende ba ko batikala na sima zolo vidéo pas libéré pas donc et comme sur le logo te mais natango akaya même so bandola te bamba boye comme on a te libéré ya moi si la venir sombre le to mona awa mais lobby o de ba bombe biso to ebité le lo ya Gabi akepoto akomi parisienne ye mo azomi benga Gabrielle la parisienne akomi parisienne na 3 ans na ye abi akosuka na Kinshasa ke olata bilamba na poto ala très à l'aise amabala na biso ezo umela raté pona nini to ebité poto ya wana na TV to ebité po biso moto ba ta TV tozo ebate ezara ba famille ba réclamation à famille to ndengeni ya Gabi atambana na ye bateye ke ya Gabi yeba aswanya kala ale mama tumba mais ki tumba na expo eza pas limité eza limité ayeba ke lelo aza mwana mukie to ebi lobité mais comment na bandeko bazalaka o banyokami na musala oyo bamoni passe na musala oyo baleli yango te ba réputation ebeba ba misu ba balate bazo ba occasion na te po apesa kiton na enyo na théâtre kaka mibali ya poto to ebite biso pe to lingi mibali ya poto ango te bite sko to sandeni mibali msa Kinshasa to lingi bango te to lingi ka ba o ba uta to monaki pe susu ndeko na biso vie de loin malgré azoki visa na nzela ya Fali Pupa nzela ya Sule Kauka mais esala ki bien parce que ndenge aza malade ya sucre ndenge na bela bongo akoko zwa moi anomalie moko akokene mbala moko voilà to ebite koket sasa ya rona no expliquer biso ni bana nona beauté image et comme na niveau nini parce que nde to kende ekende ya mabe ebile ba komo regretter lelo vraiment baboya robota baboya ki kobala pona succès et o succès mimili ba eloko moko te ni lopango ni tuka ba kozonga ka lelo pona ba makamusu ekoti na kati ko likambezo kamisa Aurélie Vango bezo sala pe passe parce que kala banda ba comédie ba bala kate ba comédie ba bala kate compris ba jeunesse pe ba bala kate nzambe pas contrat maloba batamukili ba comédienne ba koma ko bala ba journaliste pe to koma pe ko bala Banangola Gemidor TV Kenya Liboso avancez Gemidor TV eyena kama kamba kitoko eyena makambo ya malonga ba comédie nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyoso tuto dusara awa is a super canon is a super barbara is a kusara makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusara musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand les bosso. Allez go. Ben monsieur qui toque. Ben musique qui toque. Ben théâtre qui toque. Nyo surtout qui toque. Ils ont les Gemidor TV. Boucan de musique. Abonnez-vous massivement. Tout one. Let's go. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidor TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous salaka, et ça la vraiment la votre kitoko makas. Là, je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baiba Kenda Sango. Baiba Kenda Sango, une émission présentée par la vôtre Aurélie Vango, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazon de la presse congolaise. Moi, je suis comme nena défaut balubi yangé ya kayatongate ya mbumate ya naturel comme vous les constatez. Aujourd'hui dans notre émission Baiba Kenda Sango, Aurélie Vango na ye vraiment la mutasikate azala déjà la Gemidor TV, bomona mona lelo pesusu na koyamba vraiment ekosala bien makasi au nom de Barbine Mongonzi balobi la capricieuse de la presse madame Abupia tokoyoka vraiment ensemble avec Barbine Mongonzi tokosola vraiment makaba bata théâtre
Tu comprends pourquoi babala ya bata théâtre et umela kate. Babala ya bata théâtre si muta théâtre kaka abali royoka sombele et mimeli biso. En plus on sombele na ko mela biso likolo nango libala ngo ekoumia te to koyeba te ezaka biloko ba chinois to ezala kané to kobeta pe sur solo ya production ya Astre Zolo to mona ki vraiment asali penda explore même bande ko na ba comédie o bazana bango na CD même bango na spectacle o azala ki nango na poto to kolobela ngo vraiment à long et à large avant na pesa ba bi mongonzi maloba to si mote mingi na ba abonné fidèle ya Gemidor TV on a message mingi ko benga ba Gemilove pour reliver je vous salue pourquoi pas toute l'équipe de Gemidor TV ya Luanda ya Kinshasa en tout cas biso nyon surtout bambote na biso relive na lingara bino vraiment na motema et ko sala nga bien mikolo toujours focus na musala ma vraiment bien ma casse pourquoi pas toi le boss de leur boss notre boss papa de Onzinga les grands archivistes monsieur Google bambote na ebele bisika Ozali sans oublier les réalisateurs les plus intelligents héritier Matengo mikolo a ko soigner sanga na ko comprendre na salio nini héritier soigner na ngai pour qu'il vraiment bien ma casse héritier Matengo meka un peu ko fungwa non déjà caméra la côte déjà Barbille Mongonzi la capricieuse de la presse à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Barbille Mongonzi. Bonjour Aurélie Vangou la maman des garçons les bingazeurs de la presse. Merci beaucoup na invitation na yo. Merci à tout le monde bandeko bolinga biso bo s'abonner massivement à la chaîne na biso ceux zamba boso to la vidéo ou s'abonner appuyer la cloche de notification aussi de l'épée moningo sali partage ça à plaisir. Merci beaucoup Aurélie Vangou. Merci beaucoup Barbille Mongonzi en tout cas j'ai un grand plaisir pour nanga sur la plateau nanga ya mukolo alelo Barbille Mongonzi tout akama solo ezole ki la biso mingi vraiment bande ko la biso ya théâtre tout monde qui en solo amemi baninga na yeba comédien o bandana bango na CD en tout cas yependa penser na bango parce que ba comédien mingi ba comme le quoi bokapi ka ba circuler ka na ba Kinshasa bandalemba tout consort et bien vraiment pour se lancer bango ben jour par rapport ba comment bokapi mais avec un solo vraiment aye abimisi bango pour la production na ezaki na photo Barbille Mongonzi tant on est déjà volonté wala initiative on est ça que ndeni vraiment ça la kinga bien Aurélie Vangou et ça la kinga penza bien comme on a un solo à penser na ba grand frère na ye ba grand tiers na ye o ba nyokama na bango na temps ba CD ba cassette et tout et lelo oyo ba grand tiers na biso ba grand frère na bango oya ye wana oyo ba koma ki lokwa ningo lobi ba okapi ba bimarate ba zaka esika moko mais lelo tozo mona bana o ba bima lelo nde ba benga bango bana o ba bima lelo na musala ngo bana bango pe bazo former bana ba na sima na bango o bango ba boti ba laksi musala ba komi na ba contrat libanda mboka ba komi ko mema pe ba ninga mususu libanda mboka so total ndeti Jérémy Chabani o aso mema équipe na mobimba vraiment avec ma équipe mais comme le roi d'or ba comment ça na Dubaï Turquie ba na sakana mais ba ça ba ndeko ba bimika ka lobby mais comment na ba ndeko bazalaka o ba nyoko mi na musala oyo ba moni passe na musala oyo ba leli yango te ba réputation ebeba ba misu ba balate ba zo ba occasion na te o apesa kiton na union sur la théâtre amoni ke lelo so na bina bota ba ebile ba comment regretter lelo vraiment ba boya ka bota ba boya ki ko bala pour na succès et o succès mimili ba eloko moko ni lopango ni tukabaya kozonga ka lelo pona ba makamusu ekoti na kati mais baboma ba vi na bango aboyi kobala aboyi kobota monika so abali okota nda koma limité voilà kola ba relation na ba otika ye alors que lelo o ebele o ba longola ka bazemi na temps na lelo ba koma o regretter ebele o baboya ka mabala na temps na lelo ba komi ko regretter akomi ko luka ata mobali mo razwa ya tia ata ya to vanda essentiel ba mobali voilà et ba bénéficiaire ni le remonter vraiment ça fait très mal mais félicitations à Zolo n'enga pensé na bande connaît wana surtout ya Gabi ya Gabi oh c'est là oh ya Gabi oh je suis content amen 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 oh là là amen 3 ans comme on a moi na liboso na nzela Zolo pendant des années oya Gabi tant azui visa ya 3 ans ya Gabi aleli abimisi mal olenga zo kokate
ya gabi ake poto kiti na aéroport malgré ba stress ne ba contrôler ki bango mais ya gabi on ndimate ke nga Gabriel na moni poto na ndimaki te na ko mona lisu poto mais grâce ya Anse Luzolo nzamba pambola ye amona bakoko asimba nzete alobi makama malamu beloge asopeli ye donc asopeli ba fleur musala na ekende liboso alobi ko koloba yango wana to bongisa relation lelo parce que lobi to ebiti c'est ça l'avenir est sombre lelo to mona awa mais lobi on te bagombe biso to ebiti lelo ya gabi ake poto akomi parisienne ye mo azomi benga Gabriel la parisienne akomi parisienne na 3 ans na ye abi akosuka na Kinshasa ki olata bilamba na poto aga très à l'aise lelo oye mo ka lobi poto ezaka poto na ebisi poto ezaka poto lelo oye mo ande koloba ngana ndo sambela nzambe ya papa bolia kamande ko ebisa ngana okede poto na kobisa ta 100 francs na ngate puis yango esalami Anse Luzolo la sele makambu banda e bandeli tisuka tia se retrouver na poto go passe nyonso c'est Anse qui avait fait ça donc et ça lui vraiment plaisir et ça lui bien to e ba kobongisa relation so ki te eza passe parce que mo kilezo mo be so ba surprise ba ngambebele ya gabi atambana na ye ba teye ke ya gabi yeba aswanya kala ali mama tumba mais ki tumba na expo eza limité eza limité ayebake lelo aza mwana mukie toyebi lobi te mbuke kozika yaka beke mbuke kozika baza na bango kimia toza na biso ya nzambe kozika wana na lingia mosuku mais kopesa mwa mangala ekozanga te mais mwa mangala eyaka nango na vérité mangala eyaka nango yango pofe babenganga mama alamba balongola tumbatumba ya gabi ba mibangi baya ibili na aéroport ouais ba mibangi déjà baza prêt déjà eza pe ka ya gabi te eza papa magi osombali osombo pa okende toza na papa Bilali ya okende vega Bilali ya okende bango batikala na sima mais oyebi nini eloko ekamusi eza kaka ya gabi akotisaki passeport na sima dossier ya gabi ekotaki na sima mais ya gabi mutu azwi visa mutu ya liboso ke bato bakotisaki liboso pour les derniers comme les premiers apôtre boli asali akomi mutu ya liboso vraiment lelo ya gabi aoloba nzambe ayebi te esalami ndenge nini po azwa 3 ans wana ye ayebeka kozwa ba 2 semaines ba 1 mois mais azwi 3 ans oh bato ebele batekela mapangu bakenda kolala na basimetiere na bato bakufa bakoma bapede mais ye azwi yango na kimia na bopete nyonso donc tozokumisaka mpe nzambe ya gabi afuti nyongo ya miso esali vraiment bien parce que 3 ans eza wa te poto ndenge alingi asokola Kinshasa akelata poto vraiment donc esali bien tomonaki mpe susu ndeko na biso vie de loin malgré azwaki visa na nzela ya Fally Ipupa na nzela ya Sule Kauka mais esalaki bien parce que ndenge aza malade ya sucre ndenge abelaka bongo akoki kozwa mwa anomalie moko akokende mbala moko mpona batraitement soigner vraiment eza idée moko ya malamu ba comédien na biso o basala musala depuis o bazolango lifuta te sikoyo nzamba zo simba ka mitema ya bandeko na bango ande bakomema bango bafuta banyonga miso aka bakufa et ça vraiment bien merci beaucoup en tout cas plutôt Barbie Mongonzi te que vraiment ndingo lobi siko likambo zo kamisa Aurélie Vango ko ça la paix passe parce que kala banda ba comédien babala kate y compris la jeunesse pe babala kate nzambe par contrat maloba batamokili ba comédienne ba koma ko bala ba journaliste pe to koma pe ko bala là je salue Melia Mazuika madame Mutombo la bien ga FL femme légitime moi c'est la mbongo je te salue longo la biso soni vraiment la domaine ya YouTube en tout cas mais ce que les comme ça Aurélie va on sait quoi Barbie Mongonzi ba comédienne bazo bala mais ba bala mabala yango ezo umela kate to koyeba te en plus comédienne soka bal ezalaka mobala bato soit
mobali yango aza na procédure ya divorce fleur bango jusque là na kitisa mobali na poto toyebaka te procédure ya divorce yango esila po ezalaka ou atikala elkin mais avant alliance tika alataka alliance na en tout cas ependa à côté wana malgré tout mais alataka alliance na mais sikoyo toko otala mabala ba comédienne ça fait coquette ça na beauté image libala yango bande bana ya fiancé ti basali mabala de la ka simba benda tindika chakal tolongola te libala ya nene botai yango penda mikolo to koyoka kaka ekufa ebika ezali eza na procédure ezokabwa na to koyeba te babi mongonzi tango mona bandeko na biso surtout to fréquenta ba vraiment mi ba comédien tango mona mabala yango esalaka mata kita koto beauté image azongeli rit koto beauté image alingi Karine to koyeba te makambo ezo ke bonde. Aurélie Vangu merci nga esala nga pasi komona makambo ekomela bandeko na biso et surtout ba traiter bango de tous les mots sauf rien bandumba bachel babuta mbala batu bala raté ba lesbiennes tout ça na nyonso wana nde ka utolo banza bafungoli nzela babaleye ba comédien ba journaliste babaleye mais ce que loko zo kamusa mabala na biso ezo umela raté pona nini to ebite po to ya na ona TV to ebite po biso moto ba ta TV to zo ebate ezara ba famille ba réclamation à famille to ndenge nini to ba ex siko po beauté image azara na coquette depuis alaka coquette mais néanmoins akenda poto azara na mwasi bande ko vivre ne coquette pa yebi ki azara na mwasi wa vivre na ye et ajije boya ko bala coquette makambo kindaki ndenge kindaki mais lelo oyo tozo yoka to ebite coquette ça leka o expliquer biso nanu qu'est-ce qui ne va pas très bien vraiment parce que mai ninga na pamba te pour ça ba qu'il banga na mai te e wolela te voilà donc faut pas boire que on a mai po eningana lelo oti moi si ya ex ya beauté image on les kalamba live ko confirmer puis beauté image en live voilà live wana o chaba kena ba flare ko go chaba kena ba flare on sala ba mai na live ba sanga ba fini siko yebi sanga fe ba mai to yo kaka ali sanga ke bima e panzana kaka tout à abordir ango siko tout ça yeba te problème zanini na bandeko na biso ya mibali oboya ka obala biso pona suka na obo imilie biso c'est ça pona suka na obo imilie biso to kanini na parenthèse wana to foni na parenthèse da Karine Mokonzi pour soulever kombo na to moni awa ta ina Jimmy Belao kango za ki be ba ki keza be awa ba fuli ye kenda ke zongi esali bo zongi siboe Jimmy Belao aina ba voice Jimmy Belao aina ba photo na mafinga aina mafinga ko finga na mama abote na pesa mo sina bimela ono kata sonité vraiment exemple mo ka mukie tono eza vide na tono eza na mai to mafuta na kati ni lelela vraiment o eza vide ni makasi yango lelela ça makeye makasi so ko za vrai boss est-ce que vous voyez que ça va droit de réponse comme attendre ba live kufuta batu bambo ko ma tokona ba live lo ba n'importe quoi déjà Sarato la comme ça on habite tongo to yebi ba vrai boss ba lo ba raté obimina mwasi oyo ko sambusa ye vraiment surtout dans domaine wana surtout obima na mwasi ko sambusa mwasi ba journaliste ba artiste ba comédienne tout ça vraiment exposé nango yango moni batebele bakomo banga ko sa bolingo na mobali parce que oyebi attention to makanti na ete msubu na ex na yo moko boye oboya parce mutu moko boye alinga yo a préférer na oyete mais aluki ache paquet na ye aluki utiliser peut-être ne héritier na tengo azabo aya bimana yo po asamba basaka o sa salir yo vraiment na domaine wana ba comédienne ba journaliste tous za la vraiment salité so ça toi ba risque moko kaningo lobby on va so linga de vérité vraiment parce que tu dis que na ko linga na ngai na lingi makengo ndia zawa na lingi na pesi ngana wa lingi na bolinga so mais ye aina ba de aina ba donc goûter l'essai aina ba bilo mo aina goûter l'essai mona kona émission la tibila mababa et moi so pe yo mo ya mutapala ça mono ka ndio ça de ba buto pa tata na mama on ba réserve au sa bolingo na ba mibali na biso ngo kona nini po yebi ke lelo to lobi oyo goyela yo ogoyeba na ba famille ya biso bon ba publier yo c'est que bima na mboka ke o va que se réfugier na yo mo tata yo mo komi ko ave boya réseaux sociaux donc il faut se réfugier na yo mo parce que bon et biso oluka kinini pour que ça que na mo bolingo mobile na sala na et tout consent nzoka mobile na ba tension autre que oyo lingi ni ba ba ko linga biso ba na ba tension
Donc, il y a une tension qui est fio sera kosani. Imagine toi on a moi si tande basala grâce temo. To vivre na mobile mais mobile ndeto sola boya zo enregistrer. C'est un degré. On s'attendre na nini ke to boya na lobby. Obi mishera. Il est dans nini. Vraiment. To boya na lobby. O il nga ba preuve ke oloba ki boye. Azuti audace ko ya ko enregistrer mama bo kilo. On a ko tiango na internet. Vraiment toi na bala ngo ya ba venture te mbalo a foutre. On a mariage à oh là là. Muta longo la mariage on a azate. Parce que la qui mariage de rêve. Vraiment. Lelo oyo eza passe to ebité koket ça ya rona no expliquer biso ni ba na beauté image et comme na niveau nini parce que nde to kende amabe comment beauté image moi soit humiliaki ba comme tu niveau ko mata na live achela ki ba fleur de la samout yemi sanga fleur na cœur la ça de amour que c'est ngona te maman est-ce que photo lo baka amour ngona ti vraiment parce que comme na niveau na ndenge ni tandis que ngai na ebi ke yo na muto na bozara souté donc mondelu mais babi mongondi ceux qui peut rita ozongi la beauté image c'est que père aux affirmants azanga soni na humiliation nyonso o beauté image azala ngo contre yena mwana kusululela ye comme liboma koto na yeba mukolo ya mariage continuer ya plutôt ya coquette ça koto live ya mariage koto live à rite quoi à perdre est-ce que tu comprends ce qui vraiment réellement rite ozongi la beauté image c'est que assure na parce que ça bana nikolo bana bakoli azora mbongo bana asala rappel na ebité siko eloko nini ça kazongi la beauté image parce que beauté image alinga qui était akende ko bala moi si mususu na misu ne pour na relaxer ke yoze lo côté asuki wana ta kangele lo pangu na ya ko bomba mate ayena ona mokili mobile pas la ci alliance likolo nga botie moi nda abengi madame abupi ebisanga siko yesu yebisanga libali na biso bolingi nini tosala bino nini vraiment tosala nini libali yango balingi nini ovivre na mwasi mais na sima nango ona ba barrière pensée za nango envers mwasi oyebike mwasi pas ba sous maman wala barrière pensée ebisio oza makambo be tension vraiment toujours ba te mibali na biso balingi nini ba oluka nini ozwi mwasi mais ovivre na mwasi na ndenge moko boye akeba yango na foto yeba orelivango kande to abandinga boye maman yeba olingi mobali moko azala mature oyebi famille na ye oyebi ke osalo bêtise te oteli na famille façon ba vivaka oteli ke moi mbali na vivre na ye éducation peut compter de na vivre na ye aza mature ana to sanga babete parce que aza baleki ya basi ana baleki ya basi aza responsable aza na bandeko ana papa na mama ata aza na papa na mama te façon na eka bazara de na famille na bango ye mo wa meko sa buzo bate babi mongo na terrasse mo be na ndozi la hérité matengo to tourner to pe na invité les ala kaka pour faire na terrasse bato pour moi consommation pour consommer jeune garçon mi ba fani côté pembe nanga ba ko ba betanga masona ba mais lo ekanga na tira attention basi alelo kane basi bakoma facile boye ngana kekele la mwasi nga tuni bango mama papa lo bolobi masona bien on a te rendre compte dans pourquoi bolobi basi bakomi facile kasiti bino mo ne bokoma oye la sombeli oka bien na pesi mbonga mega ya 2 jours 3 jours 4 jours ngape fona bénéficier parce que quelque part c'est que ba jeune fille pe belé ba komi pe ça peut valeur te par rapport ya ba jeune garçon ba kenda pe ko sakana na bango yo ba garçon comme si la fille ba goûter laisser ouais ba fille soki ba garçon ba loba bongo ngana on peut ça bon torté parce que biso moko to peut s'y laisser aller très bien imagine toi mobile akabelo $20 be $10 oui c'est ça moutier mais à qui est pas fille moko boy ozo mona niveau makambo ke biso monde to se laisser faire parce que mobile akabela nga $10 na boy so azamba posa na a qui rolinga fille moko boy a c'est 3000 donc 3000 francs ya 1000 fois 2000 3000 asali posa na nyonso est-ce que oza suna posa na vraiment amoni ke yo singa cher kuna osinga le moins cher osani vraiment biso monde to mi si sa valeur to mi pe sa valeur te mobile alingo lelo ka pa pe sur $100 lelo lobby a sengi yote yo mo channel vidéo pas libéré pas donc et comme sur le logo te menata on a même sur bandola te bamba boye comme on a te libéré moi si
pour ata aomelisa ta mwana na ye moko fa zipelamba aomelisa mwana mais lelo ekoma ka pesa batata baza na kati ya transport pa asemboli yango ka pesa za libelo ba pesa limbongo eza sous importance te lelo otomoni libala ya ndeko na biso nani nene botai ndenge komi il paraît que mobile na azaki na divorce mobile na ye azaki na procédure à divorce na mwasi na ye kuna na poto mwasi mutapese mukanda lelo oyo mukanda esili faut ba renouveler et c'est kaka mwasi wana siko toyebi te ye pe abala déjà awa ana mwasi mwasi ngo pata na zemi libali na biso bolinga nini mibale pote zaka to na procédure ezaka la procédure ezaka te moi si nanga na problème et moi si nanga ba problème to na procédure aze poli abanga ngate ami pesa kana musala akipanga te kaka mibali ya poto to ebite biso pe to lingi mibali ya poto ango te ce que to sandeni mibali msaki nkasa to lingi bango te to lingi ka ba uta so alobika na zaka na France na zaka na Paris na zaka na Belgique na États-Unis mibali to lingi ba ya bango wana lelo oyo ndeko na biso a se réserver qui penza na makambo nyonso alongi même a respecter mobali na ye abimi penza na monde à réseau à se réserver à osaka ba vidéo na mobali na ye mais lelo makambo de comme bo ça fait très mal to senga nzambe ezala ya solité parce que nene botai aza femme soumise azala ka penza na respect mobali ne pas se retira to mona niveau ba finga ya Gabi mais aya ya iso ko finga ya Gabi ça le ko téléphoner nene botai na téléphone mais Gabi nene botai na yete donc voilà c'est un peu ça télévision za rangonga chaîne na biso ezamba liboso mais ezamba la sukate voilà bozana posa nanga na ozala wana pona pour répondre na invitation merci beaucoup Barbie Mongonzi kandi yo monso ba TV za rangonga likona on peut to kota lumière du jour et ko kene vraiment na invité ba dédicace ça te peut comme diana suka poster ça déjà émission voilà merci beaucoup na ba découvrir sur lundi biso ba ndekino sur filmer la vidéo ba liboso s'abonner appuyer la cloche de notification c'est la vidéo partager au ça biso bien merci na madame Nkolochen nani papa de Onzinga les boss de papa de Onzinga ya yo yango wana et ezamba liboso ezamba la sukate ba commentaire de pesa so courage to vraiment bo commenter to abatu so di place to lobi ma be bolimbi sibiso to abatu to trébicher pe et to beta pe ba de comme sous libaku mais et chaque fois aussi ça va éviter aussi en arabolim c'est biso personne to beta ki bino libaku vraiment la na biso vraiment chaque fois on te met la vidéo na biso ko bo sanate o tali o partager tout del pe balinga et ça là bomba sangwana pona yo mon côté partager voilà, ça vraiment bien ma merci pour l'invitation na yo Aurélie Vangu je pense que merci beaucoup Barbie Mongonzi, c'est à moi de vous remercier parce que vous m'aurez vraiment invitation. Les abonnés fidèles de notre chaîne, on dirait que Gemidor TV, là vous comprenez déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Bakina Sango Aurélie Vangu pour Nabino, Barbie Mongonzi, la capricieuse de la presse de qui moi si mais à mon une tête bien faite, pas aussi qu'on l'a vraiment bouillon qui vraiment bali, petit carognon qu'on la biso, surtout biso bassi à TV, te rappelle na poste ya bolingo ya solo vraiment, on a poste ya bolingo ya matala. Na te bolingo ka pomona ki na CPC que na TV te tout vraiment na conseil ya bolingo un amour réel et ça la rabiso vraiment bien marqué en tout cas merci mina ba on se bazala wala pour ce côté pour na kolanda la mbingazo et ça la rend vraiment bien marqué sans oublier Tommy Tostao Aurélie Vangu après ce bambo te belé ça rend vraiment bien marqué en tout cas Samson Samangura Aurélie Vangu je te salue vraiment et que ça la rend bien marqué président Dipo matete moko matete solo Aurélie Vangu on a lingi bino vraiment marqué sans oublier l'honorable le plus élu balobi Raphaël Kibuka mwana ya matete ya solo makasi pena azali mwana ya matete papa ya matete ako ça fait des événements éminents na matete oh et ko mona naka Raphaël Kibuka député élu balobi vraiment mwana ya matete. Pourquoi pas un mot Amba Bombimba, Raphaël Kibuka Aurélie Vangu vraiment j'ai été salué d'ici là, portez-vous très très bien et bye bye, à la prochaine. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo, la chaîne par excellence.